Aye lisusu mwasi oyo nzambe atelemisa, mwasi oyo nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende mama Esther Malela Londi, mama Sanjou, la femme de foi, la femme de feu, la femme remplie par l'onction divine. Ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana nzambe nano basimbi lipamboli na bango na maboko te, ba demo baza na problème. Yoka bien, mokolo eza kaka moko, mokolo munene pona vi na yo, dati pe eza kaka moko. Mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale, le seul et l'unique journée prophétique. Yoka église Jésus Réponse et bongisi mukolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière, journée de délivrance et de guérison miracle. Teme tope suka na mama likambo yango ezali yambala oyo na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi yambala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya tobondela elongo na mama Esther Malela Londi, mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge nzambe na ye aitilizaka ye puissament. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa ba aveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya nzambe ya mama Esther. Ba kontina nyonso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na eta ya jeune okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyonso bapesa ba témoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêt Tibang, référence ezali Kini Marché. Soki okiti na Kini Marché otali na ngambo okomona pano ya mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oye to bondeli elongo na mosako na nzambe pe ozwi solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya mama Esther Malela Londi apambola bino.